On a processus électoral. Tant que Mboka tu rebi non n'engue souke la tête. Tu rebi ça disque en engalo n'engue bon temps. Rebi on belle l'autre samedi. Lobby ça dimanche. Babi que lobby ça vote et un jour à scrutin. Bon tu éviter ce vote en ça te ko ça te éviter. Parce que babi bis comme ce que faut te bis comme ce fait ça la après 3 mois net yoki. Ne pas commis ba lobby. On s'en comprendre. Ah baba non que non. Pour ceux qui machine 19 il y a 19 communes ici qui. Et là pour hein parce que tu éviter ce que ça mais to linga ke ça là. Pour toquer dans ma gamme, bien. Parce que si elle n'a pas la paix, vous n'allez pas émerger. Na hypocrite, na hypocrite, ça bon. Elle a fait ce sujet de dissertation. Il y a aussi introduction dans le développement de la conclusion. On a dans ça là d'introduction dans le développement de la conclusion. Il y a voulu que maman dans ngombe dans masoko ya basi. On les a selon yo, ils ont n'engagé au boulot makamna pour lingi basi mingi. L'obeso le loazo kabwela, ba musicien ne biloko ba boulé zaka idée moko bo sali pour créer buzz. Mais ngana yebi esprit de partage aux ala nango depuis kala. En tout cas félicitations. Na habité idée wana ya ko zwa makanisi ya ko fani ba musicien na décembre na habité au copie ngwe panan. Bon ba habito to la namaka bien. Pour eux, c'est voiler la fasteté. Ils ont ramené ça dans la grande entreprise. La grande entreprise, ils ont dit ah on a quatre ya mboko boyebi on va payer ça on va tout. Nous avons combat qui sait qui soit là liko bato basimi aline kawe. Ba imecha bokonde kawe tine la ngawe ba kela nele selenge ba kela la liko. Nous avons combat o sanga kebo sa le nyango lycée. Yiso tonkela bo sala. Bilene mibu Isafi, Nkoto Isafi. Zakomba ton kola, papi matalatala, ton kola Jidikando, ton kola bienvenue Koussou, ton kola les Libanais Peter de Abanza. Zakomba on quoi neben katekawe. Zakomba on ka papi matalatala bosolo bouquet. On ka Jidikando bosolo bouquet. On a bolo tienda bosale kai. A okola boso bukenda l'année 2019. Ndali bota kié. Le beso magambonyo so sala kozang sara kindoki te pon. Kindoki fezala. Kindoki a bien bon Nzambe parce que nganga banganga nde Nzambe. Nzambe nde nganga banganga. Siko ba koko ba ancêtre. Ba koko ils étaient inspirés par Dieu. Tant que moi Nzambe a botamaka, na sur incarnation de Jésus-Christ. Quand on a découvert la naissance de Jésus, c'était les manges. Les manges, c'est des magiciens. Il y a chef coutumier à l'époque. Donc on a beaucoup côté. Il y a un moment où on a prière en français, on a prière en mboka. Il y a qui m'a ramené à l'obi. Dans une prière en salle, on a vu non. Moussa les ali tata na maman. Yo quand tu vas musicien de vendre à boy bazan et sengo qui va faire biloko même enveloppe za la tête yo moi personnellement na teki diamant na teki lo ni non na teki vraiment pas boluka ba beaucoup ça yo ko ina ba polémique là qui boy ça na teki diamant na teki vraiment diamant quelqu'un non to retourne à parce que ba musicien va faire dans kinga sana. Alzad Group, votre partenaire sûr pour visiter Dubaï. Alzad Group, très fort. Pour vos besoins d'investissement immobilier avec des profits très attractifs en matière d'immobilier, en matière de location, vos conteneurs de Dubaï jusqu'à Kinshasa, Boma, Matadi, Lubumbashi, Mombasa, Dar es Salaam et partout dans le monde, contactez Alzad Group. Vos besoins d'achat sur commande, achat de toutes sortes de véhicules, vos visas touristiques dans moins de 48 heures. Pour mieux visiter Dubaï, contactez Alzad Group qui vous accueille à l'aéroport de Dubaï aussi bien. Alors veuillez nous contacter sur Dubaï Business Bay, juste en face de Burj Khalifa au numéro ci-dessous. Alzad Group, votre agent la plus sûre à Dubaï, votre voie la plus sûre pour visiter Dubaï, faire vos achats, vos vacances à Dubaï. Merci de nous contacter Alzad Group. Vous serez satisfait à 200%. Merci. Come by.
Michael Okamba, Lokamba, Michael Okamba, Lokamba, Michael Okamba, Lokamba, Michael Okamba. Au Monitigoyo, l'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Par intermédiaire. Mais yo zaki, on va acquérir l'orchestre, on va l'union, on va voir un peu pour la monnaie en Robinson, on va voir un peu de la communauté. Blackberry, c'est la base de la machine. J'attends ton bande de m'en bien. Blackberry, c'est la nouvelle. Mutaboya zate apa koko na bitolo beso pota mutasali marambo si asiwa mutaboya na na mona te ya boya zana mote donc na Congo bandeko tout bolanda biso partout à travers le monde nabi ke boza vraiment ebele balobi biso vraiment toyaka place makambo ya bien ezali to annonçaki bino na fête de l'année tokotambola presque na ba mouvement nyonso tout alors lelo soki bokomona biso lelo toza mwa ba site ebele tosangani awa toye ko assister ndeko na biso artiste musicien Lobeso oyo alobaka azanene lokote azobundana kaka mwa muki azwaka asalaka effort akabola na koko bonjour. Bonjour Merveille Ken Piana Makizembe. En tout cas plaisir à toi ya komona le lelo le 29 tomoni ofandisi ba artiste musicien lelo
n'habité na occasion ni oyo tokutani solo. Ouais, Ken Piana, le monde a été créé par la parole. Toute chose, il faut d'abord pour ça l'appel dans Nzambe. Dans ce cas, on a mis une minute de silence, les alatés, na bande de bazara. So ya fa to banda kuswana Ken Piana, to ça la paix, to kabula mbumalo sona moi. Ilo moi musuniza wa mission mo azana mutema bolinga ko sunga biso. Donc des musiciens, moi ça la prière na français moi ça interpréter na lingala. Bo ça la ngo ça la biso bien makasi. Et ça la nga bien et ça la biso bien nga été ça la biso bien. Mais que ba mission baza ebele, botanga ba classe, mission moi ça la prière na français moi interpréter na lingala. Pour topé ça to kabola biloko to songa banda ku webi ke lobby. Tu évites le lobby au Nini, au lobby na lundi. Est-ce que ça punition tes punitions tes babi dans toute chose il faut associer Dieu. Tout ça la monte pour tout la publicité te. Sobe na benga bino pour na to benga na déjà à part marambo. Ils a que pour tout la sabatu te. Nati no benga te na to dio honorable ça puis bisinga kutanga na place bo. Mais na benga ko yamba ite. Na benga ko yamba ite. Pour na mitu na ngai. Bon, je ne taquine pas ceux-là qui ne sont pas ici. Na mitu na ngai na ba journaliste web. Na tala so na mona Ken Piana, na moni Prince Bakali, na moni Raphaël Walukonka, na moni Shadrach. Na moni bazé belé na bande komsu ya basi basala rapé mission ba internet bien mais so na ça événement na sepela mingi, ba te tu dans te que au parti prière te que ceux qui pour l'obésité. Ils ara que non vous avez suivi total rabino total basiti na bino total en vraiment yangwana donc poto que ne vite fait musicien moko asunga biso na losambo moko sala ngona français moko nimola na lingala ata pendant 3 minutes kaka toko telema kasi to telema on appelle. Nous avons remercié Papi Matalata, la miroir d'Acosta. Il n'est pas millionnaire. Le peu qu'il a, il essaie un peu de partager avec les gens. Autre le bango est bien, on a discuté, non peut te signer un contrat. Silence, pardon. Non peut te signer un contrat. Mais au salon action à Boye, ils ont la initiative au salon. Il faut que je le dise. Initiateur principal est Papi Matalata. Bonne volonté na ope ya kosa elango ya na kokipe kozwango pe na zongo pe na kundi yango voilà muto kenange pa ya zati romela ope ba champagne voilà te ngamela champagne te Nathalie que non via pesi contribution na ye na bengi pe Gilles Dikando pesi contribution na ye na bengi pe Alain Libanais pesi contribution na bengi pe Nzinganya au garçon relâche pesi contribution na bengi pe Gabi Dubile ya José Toumamukanda sans oublier venanga pe Popis Sungu, bienvenue Kousu Tata Mapasa. Venanga pe Peter du Abanza. Donc bato mona bato ke no batiki bisote. Bato nyos barana biso. Bato nyos barana biso to bi pete ke no bato basali bisote ke toto ina bango tete. O basara déjà des belé. Ils a bien. Mais tant so bazaki distrait, mais bato bazaki nango badaki distrait, bazaki likanisi. Donc mutabana qui action liboso Matalatala, Papi Matalatala miroir d'Acosta, papa n'exaucé na destinée na triomphe, na Joyce. Na bandi peut toucher ba vie na msona totanga ba kombo na ba mettre Thierry Otete na Norvège. Babi non to rosa en action te to contribuer na idée initiateur Papi Matalatala. Bon sans plus tarder, to rosa l'émission bat ba rozabilo on a bango ba okebandako. Na ma ramna le ba mission be ba roloba bango mais mutuma sunga biso na prière. Na français, moko azo interprété na lingala. Maman moi si a rosa parmi bateau ba rassembler. Chez les kayaka. Bon, tous chez les gars sont habitués na prière en français. Nous commençons dans la courage à Olimbolon na lingala. Bon, tu vas te belé. Nana raison ça lingala. Na Olimbo lingala. Manani. Nani ngosi les gars kotoka. Mandekonda préféré betane na français. Tes en français na munene za balé. Yé pas ko banda. Yé pas ko continuer. Tu bi makambo esuka papa.
Merci. Bobetela nanu bato basali kaniso maboko ba papi matalatala bato soki. Allez kata koto allez kata. En tout cas, ça idée bien. Et belé bo banda ba orchestre bo beta ba 20 bo pesa ba 2 pa ba artiste et musicien. En tout cas, soki lo beso ça la makamba boy. Donc bondi mape moninga azuna no belé to ça la boy. Nzamba pambola et vraiment yango photo bandaka na losambo. Eh ba mameza bo été. Nzamba pambola ou bien pambola été. Ok. Alors, tu as le sambo. Prions tous. Éternel, défends-nous contre nos adversaires. Ingénieur na biso ya groupe a interprété na lingala tocha intention ya batu oyo bazwi likanisi oyo tocha bango na mabondeli nzamba zongsela bango ebele na likaniso basali apambola pe nga lo bebe nazo so ebele na sala ebele na likaniso na sali boye eza kozalaka na motema malamu cheleka sunga biso. Nous prions. Éternel, nous te remercions de tous et des souffles que tu nous as donnés toute l'année. Éternel, défends-nous contre nos adversaires. Combattre ceux qui nous combattaient. Saisis les petits et les grands boucliers, lève-toi pour nous secourir. Simba et Nini bouclier, au bas de la biso pour secourir biso. Amen. 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 Voilà, alors, n'habitez, tu continueras dans le sambo bien. Ok. Prions, prions. Silence. Dieu Tout-Puissant, le Créateur des cieux, de la terre et de tout ce qui se trouve. Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voici auprès de vous chercher notre refuge, car on n'a que vous comme gardien et pourvoyeur de tous nos besoins. Nous nous confions à toi et nous nous abandonnons tous ceux qui ne sont pas de ta nature et tous ceux qui cherchaient à freiner notre épanouissement loin de vous, de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, tendre Père Céleste, pour ce temps que vous avez rendu disponible pour nous écouter. Et nos sincères remerciements pour l'exaucement de cette prière, au nom combien merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci. Amen. Amen. Bon. Nzakomba kise kiswa la liko bato basimi aline kawe. Ba imecha bokonje kawe tine langa we bakela nele selenge bakela la liko. Nzakomba o sanga ke bosala le nyango lisi. Yiso tonkela bosala. Mbilene mibu isafi. Nkoto isafi. Nzakomba tonkola papi matalatala. Tonkola Jidi Kando, tonkola bienvenue Koussou. Tonkola les Libanais Peter de Abanza. Nzakomba wonkwa nebenkateka we. Nzakomba wonka papi matalatala bosolo buke. Wonka Jidi Kando bosolo buke. Wonka boro tienda bosale kai. Aokola bosolo buke dans l'année 2019. Nda libota kiye, libote kiye. Nzakome mi bone kawe. Ondoke kiso lisei. Go sanga ke bosale le nyango lise. To ke la bosale kiso mongo, to kola ntoma. Ndo eta. Betwen kami ba nkola ntoma, ba olutanda ntoma ndi lombe kinge. Ba olola. Ba le na ba famille qui nzakomboka kisonto mambilende lo combien lo do langa papi matata ande be kateka we. Amen.
Bape munoko na loba ngo kente na meka pe ko loba ngo. Oka bango basali na potali français, ngana sepeli na sala yango na munoko ya kimongo. Très bien, la très bien. Voilà, yango na lobi mena komi pété. Na sali o ngana yebi. O ngana sali o ngana yebi, yango na Prince Bakali. Alors par rapport à langue wana yo moi soumi bon même si on va tourner aux de quel tribu on a ça congolais mais yo bimisa itangi mungala montrer que non de ça le rôle de tribalisme et la tribalisme était et ça qu'il faut relaxer la identité na yo il faut la identité na relaxer ngo ba faut la identité na relaxer ba nous tous des congolais mais nous avons un griffe na e ken Canada mutamanyema yo dans mon équateur il faut que la bateau va complexer a mutabandundu a se retrouver côté batakasai bazali a boyi kibandu na biki o na mutakasai a mutakasai a se retrouver côté batabandundu ba oli mbongo a baluki loka biki ayebi ko ba mwana ndinga ya bandundu a komi o ngana za mutabandundu vous comprenez donc c'est ça que vous allez complexer et ça peut vous avez faible en esprit vous avez esprit dans noblesse esprit dans noblesse voilà nous sommes tous des Congolais mais chacun de nous à son originaire, voilà. Alors, bon, mouvement dans l'angati, mouvement sur les angati ou bien en orchestre, ou les groupes, et lumbe. Quand on parle d'un groupe, il y a une différence entre groupe et orchestre. On appelle ça la définition. Orchestre, c'est une institution, une seule personne, a vu l'orchestre. Mais groupe, tu as groupe, c'est groupe Makizembe. Groupe Makizembe, l'obeso a une action. Ken Pena une action naie, Shadrach a une action naie, Prince Bakala une action naie. Oza groupe to sala yango na police star na corps Kinshasa. Ba o ba musicien na ngata no ba ngo maintes fois, ba ba collègue, ba msuba mona ba awa, to betela ba musique ya quartier. Ya quartier pena parce que na natif a Kingabwa. Musique pena ya quartier pena ke no ya simanda to che casier. Ezali ka so to jaki ba opportunité, to jaki ba chance, to leki na ba wenge yango lelo to koma boye. Ozo comprendre. Donc ne to sangana boye. Ezate ke o na signer contrat moko te. Bana to bana groupe on to signer contrat ti. Non peut to bimisi disque ti. Na tu ko lo bango a o ki lo sambo na sali. Na tie mutazo ki likanisi. Alors ki l'idée maîtresse c'était Papi Matalatala. Nga za naza na ka complexité. Tanga zu likanisi wana ngamo pe na ina ba na ko banda ndenge nini. Na banda nini na ba problème iPhone 6 disque banzemo na bango Papi Matatala nzemo na kati album o PDG Oscar Bokolomba. Ana nzemo na kati album que je lui salue aussi en passant PDG Oscar Bokolomba a sala ba action pe belé. Banante bani makamba groupe lumbe. Ya minene ya grave. Motema Malilen Besalokita. Na mona ce qu'on a banda ndenge nini Papi Matalatala il me doit beaucoup. Na ba no senge sous ce loko poto pe stoka ba mission lo souvent na bundanga mo na mona ka mutabenga nga bon matin o mbongo les wana zo yango o débrouiller o sala ba mi o satisfaire ba musicien. Nathalie que non to ba musicien to ze belé comme on awa ba misuku tu bazate ba misu ba longo na bango parce que quand on a répété ba longo la biso to luka 16 mususu ba ka sonye groupe kufi bango ba ebité yo kovana ndako melo beso bimaka a ko sal temps na sala émission na ken plan na sala promotion groupe yo tam so vena mo stona mobali na yo ngana obundela groupe siko il faut ko batuna biloko e uti wapi to signer contrat to bimisa na album te to kena même pas brazati to kena même pas tamatadi vous comprenez yango tanga zaki idée wana ni pe ko benga ba ve musuna bengi Gilles Dikando a sala action na ye na bengi ndeko nanga Nzinga Nyao a sala action na ye na bengi Alain Libanais na parlons même pas il n'a même pas hésité a sala action na ye na bengi Peter Duabanza mêmement na bengi Gabi Dubile mêmement na bengi José Tumba Mukanda même na bengi grand frère nanga bienvenue Kusu Tata Mapasa yekutu yekuna on eloko ko loba kututi na ko nelona ko loba likolante donc makamba sala ka ba on a ba Gilles Dikando donc na ba Papi Matalata donc il est qui trop il est qui bolam na bango il est qui belé ce contrat zoami contrat quoi il n'était pas dans ngabou na otanga contrat na tangi contrat pour ngai na yebi mo makambo na yebi makambo na yebi yango teke na yebi ga bisika la TT na yo comprendre makambo ngani na tikali ngamo na otanga contrat na bengi coréen vandi wana to bengi maître avocat pour na otanga contrat ngamo te faut na benga to na maître avocat na biso na ko benga ye to na otanga contrat pour ba ko simsa no be touche na contrat parce que français yo yebi maître avocat yebi yango plus que yo article musuba ko koma wana na ba lomba code musuba ko koma na ba lomba musuba ko koma na maître avocat ne mutayebi na ko benga ko ya vani na maître avocat to vani batangi contrat si sabi que non o signer o boya o sala boy to na signer contrat na signer so peut dire ko na mabo na bingi bon batangi yo soko signer eza nango premier nango tabou ya nango c'est pas un tabou. Alors premièrement na osenga to bete l'honorable ata maboko
En tout cas, Koko, na persona nos félicitations, na idée aujourd'hui. Nga na ebi o lelote, na ebi moi muki ozala nango kabola na batu depuis kala. Peut-être belé, ba mona peut-être l'obeso lelo azo kabola. Ba musicien ne biloko, ba boule zaka idée mo bo sali pour créer buzz. Mais nga na ebi esprit de partage ozala nango depuis kala. En tout cas, félicitations. Na ebi te idée wana yako zwa makanisi yako fanisa ba musicien na décembre na habité au copie en wepanan. Bon bah habite to la namarama bien to ri ko se voiler la faste ils ont maramé ça na ba grande entreprise. Ba grande entreprise ezali a na kati ya mboko boye bien ngo ba pesa ngo batu. Ngana mona batu musuba na mbongo. Mutasa ke pendant temps so poussa rayo na fin de l'année zo pesa 5 ça comme yalo son a des quiz. Et ça n'a pas ma passe au monde pour bakoza patron. On a faux patron. On a faux patron comme dit Corin Kinsantina. Collé ça baptiser le rotin. Et ça n'a pas bon aucun piano rose appelle mon ami quel piano d'autres sont le masolo. Quel piano où est un bon billet. Il y a bon billet tir kit. Quel piano bon tous sont bon to que bien on a plus de $1000 n'engeza. Quel piano tous sont ma billet tous les gars to betana tout. Yo uti kunati. M'habiter. Tout ça là na batu. Pour travailler na batu bana ba famille na bango. Toko ta 2019, il faut miter ma batu dans la polélé. Batu baby ba action za ba ouest africain, ba musulman, ba chrétien ba benga ngo hormone. Ba musulman benga ngo swadaka. Il faut partager avec les gens. C'est même biblique. Partager les paix que tu as avec ceux-là qui n'en ont pas. Nzamba ko pambola yo. Tant on a na ba na pe na zimbo ngo to chon liko mais ça na bengo ki lavanda. Muka bandinga vanda, zube lavanda, malé lavanda. Ngosi vanda a, bo pesa idée. Tu as appelé mon $20, parce que $20 avec 30 personnes, c'est $600. Avec 35 personnes, c'est $700. Mais ça, c'est plus que $700. Plus que même $1000. Mais la bilan, on a fait $20. Alors que vous avez mungando, pour te bani tout ça. Tu bani bazar, tu bani. Azu $20 à kena kese na kese, azo kota vimbisi mabundi donc dans la côte ba memie likola mapeka. Sikoyo famille oyo ba mona ko na mukato, ba mona ko na TV, ba mona na émission pas Ken Pene pas Prince et pas Shadrach, ba mona rayo. Sikoyo famille wana ba lobani seke musala mina bosala ka bokena musala ngo ya mpunda. Et on a mona que non, la bonne manière de faire des choses, c'est de donner les histoires à manger tant il y a azu biloko. Et c'est belé. Ils ont le temps à Zubiloko, à rouler en monté. À Okena, na maman nae, à Pessi maman, à na bana, sopa na moi sinae, à Pessi, balambi libota mobimba, ba rouler en peu 2-3 jours, bisobet ozu, merci wana, nzamba fungo li biso ba porte. Voilà. Nalingina poser question moko, na poser question moko en tout cas na osenga botirer attention. To moni osenga ki prière. Bandeko muso basambeli na français, bandeko muso pe bayanoli na lingala. Mais yo to ça la biso prière ya monoko mboka. Na habité eza prière satanique, bien yo po salika prière normale ya kokumisa nzambe. Et na sali prière normale ya kokumisa nzambe na sangisi na bokoko na kati. Da moi ki ndoki pesa na kati. Na sangisi nyoso na kati, ngaza hypocrite ba nyonso bala basala église basala ngo. Da malobo lobo memiango na kimonoko mboka po to comprendre ngo te. Eza bokoko, ya bona sangisi nyoso na kati. Batu basala ba église aba sala makambo wana bakosa rande bino ko beso makambo nyonso sala kozang sala kindoki te pon kindoki fo ezala kindoki ya bien ya bonzambe parce que nganga ya banganga nde nzambe nde nganga ya banganga siko bakoko ba ancêtre bakoko ils étaient inspirés par Dieu tant nzambe tant mwana nzambe abotamaka na sur incarnation de Jésus-Christ batu bakena ko découvert la naissance de Jésus c'était les manges batu ba magicien il aura un chef coutumier à l'époque. Donc, tu as un peu beaucoup côté. Il y a un moment où sali prière en français, on a sali prière en mboka. Il y a qui m'a ramené à l'obi. Dans ma prière na sali na vie m'a ramené non. Musa les ali tata na maman. Nzambe to sangana ipoto sa musala. Pesa biso makasi ya musa pesa biso biloko mikolo na mikolo. Pepa mola batu bazui likanisi oyo nano tanga comme papi matalatala c'est lui qui avait pris l'idée la première personne qui avait pris cette idée non il faut tout ça là bout il faut que je le dise nga mosko na no tout mola ba vem suna rana bango no tanga ba kombo on tanga ba kombo onyo soana ba tie kaka yango to sali bout ozolanda ka exemple makambo ba sabe no maison mère ya ko pesa ba don chaque fin de l'année tenga no tanga ba orchestre ya ati
tenga lobi likanisie utaka place muta otiti yango na lobi ba don baza pesa bino poto ya pe na ba caméra ka boy yango na bi yango zo sala continuité ya ba idée ozo na wenge musique maison mère bisoto bon eza yango na bi ba grande entreprise et sala yango nga tuni entreprise oyo uti oui et ça lango plusieurs fois et ça lango plusieurs fois et ça il faut makama malamu faut to copier yango ouais malamu et ça lango na rose la ignorante toujours ba biloko ba pesa kuna ba biloko na pesa pe na ba biloko ya bana ya rentrée scolaire au moins te ba pesi ba to bana combien ba pesi ba kaye ba big voilà na rose na robo ya makamute na boya makamute na ndenga sentiment mais ya ngote biso te kotanga ba ko ba orchestre ba to ati alors honorable toza n'habité confrère Nanga Shadrach a posé ma question. N'habité que ça la continuité bisoto. Merci beaucoup Africa TV. Merci déjà. Na bannière sous bord na biso c'est net moment à connecter. L'obeso pota pour ça geste moko ya charité au te belé basa la raté. To monio lelo au PC babilo ko belé. To yebi été l'obeso batu batreta ka aussi là batu batreta ka aux arrations na marché te. Pour nité mbongo o zaki nango o lugana o misère ngota o kende boso o avancer mais on demi o ça partage à biloko tandis que donc le kumo kende mais pas cette là. Bon bato lo ba que mission si la raté parce que ti lelo ba biloko papa m'a paix à son âme que son âme repose en paix betara. Pour la maturité na bonne manière à vivre na bato. Mission si la raté de prévenir dans la ba sœur na biso Brigitte Anani en Paris ala ko immortaliser Pépé Calais le 5 janvier abengi ba papa na biso ba ve na biso tunyo so ba leka na empire ba papa we makufa musique ne betati lelo ba musicien belé ba kufa musique ne betati lelo on comprend kolanda ba bilo ba lobaka na ti bato bazala kutafanga na za ba sila te bongani na sila. Aussi l'année toi dans studio tout ça misala tout ça. Ça a été fort plus rapidement de façon qu'en décembre on est bato ba bini ça lobeso pour taper et lumbe et bini ça bato ba bina ba yo partout mais yo préféré que ça la œuvre à charité ba mission ba liana nous. Oui mais ça mutalete aux encourage ça musande. O na mara mususu ya teke soto sala ngo boye que to foot à studio tete to foot à studio. O ezali désigné na mara mususu ya l'esprit mususu. O dans ni anango na mara mususu. Ils ont dehors dans ma studio parce que ça sali boité tant que super maram c'est la bloqué vous en comprendre ils ont pas bien relaxer ba tout que non bino beaucoup misa bana ba millions tant que super courage au salon mais biso ce que on a sonné le roté ne singa na ne le roté na zuli kan so salon il faut mona que non ba vivre na ba idéologie ba makaivel non c'est la fin qui justifie les moyens il faut partager manger avec les gens partager le paix que tu as avec ceux-là qui n'en ont pas c'est ça Dieu va te bénir yangana pe ba to ba lo beso Olingo bimolingo kende ozo kokate dépôt bana na course o mekara ozo simbate pour na ça peut-être ba biloko boy le tomoni le besozi ba biloko partager au bio sali moins plus ou moins $1000 or $1000 année koko aider au finalisateur 2 ou 3 clips et ça la le beso azonga sur na marché et puis toza sur na décembre batunyo so ba beta carton biso to beta musique à décembre était Shadrach to beta musique à décembre était valeur à monter valeur à monter. Vous savez, mission internet, vous avez belle taba 1000 bonnes qui ça. Quand on a eu téléphone, on a benga Ken, na bengi yo, ba bengi Prince. Chacun de nous a sa valeur. Quand c'était que le grand a bimis non musique qui était dans la valeur, non. Vous êtes conscient, vous êtes conscient. On a créé l'actualité, on a disque na marché, mais na l'équipe émission, on a créé actualité d'émission. Jusqu'une seule émission, on a créé l'actualité. Et ça valeur artistique. Elle a montré que non, quand on a la valeur, il faut que na bimis c'est le roté. Parce qu'on a aussi bambongo, ya bambongo, ya makasata. So lingo so ba beto ba boma on na décembre, yibata vers ya loso na Gambia. Ba beto la na Molière. On comprend. Ce qu'on a vivre ndeni. Et ça on est dans salle des belé na temps pour ba tuter. Je suis au studio, je suis en train de préparer, on est en train de travailler. Ba ba zo biloko na bango. Ba ba zo na bango biloko. Biso to sa musique te ko poto be to na décembre. J'avais dit ton processus électoral ton mboka na to webi no no ninge sukela te to ko bimisa disque na ngalo nge bongo ta webi ngo belo to samedi lobby eza dimanche babi ke lobby eza vote ya jour à scrutin bon to ebite so vote yango eza to ko za te to yebite parce que babi bisika mso ko voter te bisika mso fait après 3 mois net to yoki nde ba komi ba lobby vous en comprendre ah ba na que non o soki machine 19 ya 19 communes zikaki ah eza bongo ah parce que to yebite so eza mais to linga ke zala Tolinga Kezala, pour toquer dans ma gamme, bien. Parce que s'il n'y a pas la paix, vous n'allez pas émerger. On émerge là où il y a la paix. Voilà, il y a un côté qui a musique. Parce que bateau a musique, quand tu es bien, très bien. Biska ba kendara, nga ko biska ba kendarati.
ya ba biloko ba courte joie na so vérité na yebi yango très bien tina vandi bo na yebi makambo nyonso tout bien no moninga vandi na yebi makambo nyonso bien en plus makambo onga na omona onga na vivre na kuta nango tamusu bango bakuta nango peke tamusu bakuta nango baleka yango nango yo bino boyoka bango ngabe fona leka étape wana pope boyoka nga rien n'empêche pe que non le lopé to miselo ko ebule vexer ba donner pona yebi makambo tu nenge alaka. Mais lelo stratégie oyo saliso totali bien na bato belé o bozana bango na kati ya maison mère lelo pe ba comme président oza parmi bato ba sali ba vraiment ya charité ya kitoko mais to moni ocho lo bato telera misusu bazana mbongo mais bazana bazwa pe ba contrat basala ngote lelo tigre yo lelo ozaka na o mki ozaka onza ma peso ya mki ozaka o sali geste ya charité alors pona ba frère na yo bazana ba musicien bazoni yo comme ba musicien to mona bazo kemba tu peux dire quoi par rapport à ça etali bango ya ndenge na bango yandi na bango tam so ça malam na ndenge makam na bango senga que non il faut souffrir les gens la bi que non c'est la fin qui justifie les moyens bato musu ba vivre na devise wana on na ndenga ki bonzambe nzamba lingite na nyokola yo na nyokola na nyokola te elenyonga na yo ka yepe fa yo kango ngana ko yo ke lengite quand tu viens chez moi là où moi j'habite so na zo lia na bani d'ailleurs ça dépense bato tout bazana faut ba lia na ba teke otena na mbongo to mona lenga mobino bozonga tete elo ne sala ke bango baya kaka oya koliaka kote bango bazali donc c'est que eloko moya nzambe bendaki yo ekutana bango pe bazwa bayoka elenga biloko wana ozoyoka nzambe bapambola yo ozo comprendre bao basali te ekoza mpe ta mosusu baa na makoki wana te ta mosusu mpe baza nango manque de la volonté motema ya malamu akosala yango eza mpo nasala biloko ya boye na baniveau to wana yango eya nango kozala na volonté amour na conscience kozala pe crédible na bato soana bango o bato ba yedara biso il faut que je le dise musique so to beta to vivre na ba poche bato muta kosa oti to vivre na poche bato ke non na benga mutu mobwe ndeni ken ndengo zo ya wana benga mutu mobwe peso ba bilo moyela ngai so mutu ngala mutu malamu a pesa ken so na mutu malamu te ken pa na temps holanda te ngabela na temps rappela sous deuxième appel ezati ton obenga mutu ke non to sala action mobwe to lesa bato mutu nyoso mutu mutu malamu so bika non to lesa bato a hésiter te aba zoyanga ata 50 apesi ata 120 apesi on s'en comprend tant bat barolio au mon retourne apparemment idée en ezaki nango idée ayote ezaki idée ezalaki idée na ngai na bi j'ai dit ça au sommaire c'était mon idée et je m'inquiétais que non mbongo na lango ya muke na mona siko ke na senga bato déjà basala déjà ou basalaka ko senga kita valeur ya mutu ko kemande ça diminue la valeur d'une personne siko ba mutu na vani na lamu na tongo abenga téléphone que non obi ko dans la fin de l'année obi que photo ça to ça la binzamba za lokumu donc c'est souci na la nango na mukio na la nango nzamba ko toucher muté déjà ngana ina idée nzamba so ko kota tana so la mateke mbongo ya muke nzamba ko simba papi matala tala habite zwa yanga yango nando tala te me photo ndo benga batu na bengi kingani so na to tanga bakomba na bengi basale senga basala ba lundi bané ba Jidi Kando ba Peter Diabanza ba bienvenue kusu ba zinga nyao garçon relax ba Kabi Dubile ba José Tumba Mukanda bengi bango ba lundi bané basale il sait qu'il pouvait faire yango moni résultat nango yango. Merci beaucoup na donc sinon je la pardon ba collègue yo ba na besoin be basala net yo ideni ne opesa bango baliaka na ba musicien ba na bango basa kinkote otokutana ba kinkomba kanem musu basala batu biso tozwa to la tango to sala ngo batu te baliaka na batu honorable c'est la paix album to moni o sala ba idée bien mais ba cri na onde za pe bien te e ba cri za bien net toza to ba ko sosa mutakala soko fungoli carton wana bino kasa na boka bêtise o mona soso ya mutakala la kataka ezanga ita chamwe bokila fungwa no me respect ouais maître moi ça maître ni ça Olivier fungwa carton moi bimisa katala soso pour mona que non quand je disais et je vous disais que non moi je m'inspire à ce que je suis en train de voir mutakala zo mettre ça société quand même mutakala so yo ngo comme ça ngo société ya mutakala mona na ba YouTube te ya mutakala ya soso yango soso ya mutakala leng eza vrai soso accompagnement écrit on a soso mutakala leng ezo ki ne maman ki eza soso mutakala te o ezo lobi te na bi ya mutakala leng soso la ba journal kana moma ba journaliste ba bimisi mutakala po bimisi écrit est-ce que to compter ngo vraiment eza mutakala soso vraiment eza mutakala soso longola zong sa carton ezali mutakala soso ngo yango tombola mettre Olivier ezali soso esa la rage mikona kata ki ya king
biso tokola ba sauce na emballage mais le sauce emballage ya suite comment sauce et de mutakala déjà en plus même par rapport à mutakala na sauce to créer na sauce correspond na sauce mutakala quand même oh ya mutakala lenge ya mutakala lenge izo chamwe ya mutakala lenge sauce mutakala lenge izo chamwe ya mutakala lenge tala mutakala lenge izo chamwe ya mutakala lenge zinga nyawe izo chamwe soki tembeto tuna ba mama ya gambela izo chamwe soki tembeto tuna ba mama ya zigida izo chamwe tokatana pardon zela oyo ninye ya sashe oyo ninye ya mutakalelenge kasi batu lingi bali ya ninye ya mutakalelenge honorable épuisenga vraiment naotunaka par ok merci naotunananga par curiosité na émission na biso nde tosangani awa oyoki soni ya bwaka crio te est ce que jo papi mboma oyamba yo ozala na courage ya bwaka crio tenga na pona papi mboma asani tenga atunika jour oyambo na plateau nde na bi wana ozala na courage ya bwaka crio nakobwaka yango crio ezala déjà fa makambo ya mitakala ebimana te na bino keno je me suis inspiré na makambo ya mitakala ya basoso natinda jo blaise wango oyambo ozala na courage ya bwaka crio ye pasa esuni tenga atuni na kaka eza parmi bajournaliste ba ebele me nga na otunaka mwa ndamba bajournaliste parce que moi j'ai fait mes 10 ans de célébrité na yambanga ita hein non yambanga ita na ebité azaka na kisasa na ebité ah on annonce qui yango déjà bon là on nous répondre laquelle question que je peux commencer pendant la question ya biloko et osala lisola transport bango baza artiste en danger te artiste émission de baza basimba bambongo na bango na lobi le sono to sala eloko moko te soko ziboye makolo komi transport makolo so etambolaka malembe kokima nde mbango parce que bike makambo eza déjà ezali nakosi subela prince biso toza bato bimisika na carrière en solo so toza likasi na kosala boye nabi nakoya mpe kobenga bino mpe tosali akosa lekele bifali pupa change totie baenvelope akaki totie ba $20 tokosa bato totie ba $100 na kati topesi bato ntango kofungola pike kriste oza kompone esi bato komiminga likolo $100 osinye me nayebi bamusicien balingi basima kati ebele baza bakendaka kete na kete bakendaka bayimika kote weza nzoto yala eza obikote ayebi soki opesi $100 na mpongo nde kokoma na bute nakosi ale wenza nzoto nango na pokwa wenza nzoto ezalaka nango na soire wenza nzoto ezalaka na esale nini esale pasi biso tozwi biloko bango bazwi te esale pasi bango bato akala tozwi ndenge moko na bango esale pasi soki boleki bopesa disaki esale pasi ale tombola lize mbokolo tombola pembe lokolo réponse à la deuxième question. Ok, problème T. C'était laquelle? Deuxième question, on a eu mais aussi c'est la question, la sous-question. Yo quand tu vas musicien de vendre à boy, bazan et sengo qui va sur biloko même enveloppé à la tête, yo moi personnellement. Na teki diamant. Na teki loko ni non na teki vraiment pas beaucoup ba beaucoup ça va yo ko na ba polémique là qui boy ça. Na teki diamant, na teki vraiment diamant ken pian. Non, to retourne parce que bamisani bafanda na kinga sana. Ba fait bela. Wapi moko? Ba kukuta zali. Papa yaka na koto. Parce que titi na ba. Zela, ça bien te. Père kimeza. Ofanda wapi? Nga vai na ngasani. Boyo za biloko sepeli. Na sepeli. Na sepeli makasi na yo za biloko. Po iza nango pe exigeante te tokana ka ngo te mais na grâce ya koko ka toziango. Faut te remercier. Oyaki na idée ba pesa na enveloppe bien biloko. Bo soda da bunda na mandoki na iga na idée na zo oya ngai koli na zonga na ngapale. Transport ya na poche. Transport izali. Sabiso ata. Nenga na mise na vaka bonde. Betela e maboko anta. Voilà. Voilà, j'ai la trappe au star à Babylone, la mission na Mickey. Oh, Coco, parle ma bonne bango. Bon, dans la deuxième question, Fitri, nous a fallu Poupa. Pourquoi les choix de Fali Poupa?
bon ayebinga ayebi musana sala nakoza na mikumisi te ta mususu tanga kontaka ba meilleur DJ to ba meilleur atala kuna mboko yo ta musu pe akontaka pe ngai so azo compter akontaka pe ngai tazwi likanisi wana na talake pa ken piana na benki ya ken piana eza illusion te de ken babi oh illusion neni emaka masolo moni azoloba emaka masolo alandela pe bariti mobetaka po tomoni alobi so ngana lobeso batie so fiteng pe na bandi obeta na babilo no pena wana mboka wana eza pena mboka oka kino ona bakino tokanela bola to tunda bola yango donc eza eloko moko boye yango alobaki na émission ya confrère na bino na ti lokole idée azwi wana nazo remercier Ken Piana za au moins bato net ba ofinga Ken to ba critiquer Ken Piana na façon na sela musala ya lokanga pe lobeso na façon na kumbela maka musique na ngai vous comprenez Ken Piana na ba na ko benga na ba ana ba façon na eza façon brisée au moins tam so o taquiner yo mais eza façon sela musala na obi que tie comme bongo Ken Piana pas sali ba démarche ici maintenant il faut que je le dise so da bato ba ignoranté vous comprenez yo pas démarche pour ça la critique il fallait te ko poser ba question tout à l'heure bimisa ko konzaki na ona kati zelo moto raisonner na mutema mais faut bimisa ko pela na poko faut fina tech et peli ti a bimisi bongo ba question monsieur tu peux pas Ken Piana il faut tous sérieux bino tant musu bino ba force na bino te bino bona force ko ba mise ba jeunesse be ba sa émission ba télévision bino boye bien ngote yo mo yo est-ce que mo to sema ko to bengi mission TV mo ya bango ba kana ba problème ba excusez na fingi bango te ba limbisa ngai non omona komo kwanza muto ndenge nini photo lokela na bina linga kama kama te na robeta coup de tête tala ba Ken Piana yo ya na répétition au sali biso interview ba mi ba musicien ba mbongo vous comprenez donc likanisiona o beaucoup la fali pour pas lui nga bengi Russell 3 fois Russell the king of music world confirmé qu'il y a des kings leader j'ai longolo loko papa ayembi na RK comme on est Rigobert Kinonga akola ana yolo hein comme on est Rigobert Kinonga longa RK ezaka boy ezaka comment on neni bakata on neni R na nini point ezaka R na nini K L double L K E double L R K E double L double L te na ba nenga ko abrégé bino ba ko mara nenga ko nenga solo na nenga ko abrégé Rigobert Kilonga elonga asa mungala azali mongo ya nini mongo ya nini ali mongo ya mokoto na centre azaka na yolo a ko kota mettre tour wana parce que l'artiste Michel Belé azali kolo skota la kaka dasko fali ayemana R. Kelly chantait avec Michael Jackson personne âme donc cela veut dire que non si Michael Jackson était en vie allez aussi écouter Fali Poupa donc ça tinga c'est na Fali et le connaît na sali sukona R. Kelly donc par correspondance intermédiairement vous comprenez il faut ton dimtat na bia mboka na ba continent ngo mboka na mboka na bétoile na ngo nde toza biso toza ba musicien mais toza valeur mon côté il faut ton dimaka yango nde toza biso toza ba mibal nde toza ba kata biso tu bangenge na za ngenge ba kata eta ne ba kata ngenge te mais soki to temi moto na kilo eloko na ye ana puissance ya bopikiliki na ye vous comprenez mais toza mibal donc nous avons chacun de nous a sa valeur, chacun de nous a sa puissance. Ce monde qui a la puissance à tangi comme on a eu. Mais il y a besoin de célébrer loge. Nabia, ce que comme on est indéni, que non, n'enga le ben n'enga bon la vie, quel piano yaka. Yebisa mutunaïs ambala suka mais kababila kaya pas n'engate. Eh, papa, si on a qui doit sorceler inconscient au milieu bivino on est même monta. Eh, mutuali likolo, alinga zo mutuana se, abenda o comme appelle likolo. Yo ba no ignorant. Au moins, il faut créer un artiste de musicien sous Oyo Sola. Et talingaïté, n'a pas complexité, n'a finga l'artiste de musicien. Et à tel aura fallu tangi comme le beso, que plus qui dit que tout ça, il a le beso, n'a comme un retour la ferry. Ils ont éducation dans l'AIT. Ton a comme un finga hérité. Tona koma ko finga fali pona sepelisa mutu moko tonani tona finga Fabregas tona sepelisa Robino tona finga Robino na sepelisa Déplique tona finga Déplique na sepelisa soki songolo pakala tona finga Cabo tona finga la Coste tona finga JDT
on est faible en esprit, baza musicien te, ça la musique par horoscope. So la ndele bien cop ne qui gambela. Ano lengi c'est lamba boy. Yango belanga. C'est quoi la musique à moi que pour se démarquer, a comme ko luka ba polémique ba ranki na ko finga ba mikolo. Na suka na ngosonga ba pardon comme senga ma. Ba suka na ngosonga ba pardon. On dit en français celui qui s'esquisse s'acquise. Le pardon on voit le fabricage. Et parce que la senga il fallait pour pas pardon. Yo mo la senga na tangi comme fallait senga pardon. Oui, à senga pardon. Parce que mission comment ils ont fait. Question comme na tangi comme fabusa na nga bien. Na nga bien. Yo sko ngoki na yo ko muto ba polémique fort. Na la ndako mission ça na fimo boy. Bozo finga nani o. Bo finga miseni o. Bo finga. Rapé na finga. Yo te. O tika do finga ceux qui sele yo. Ado finga nanani o. Ado finga ceux qui na ferry yo za ki wana. Ya bien te kolinga bino monte. Alors merci pour la précision mais au moins donc dans la question mo tant que moi. Obi na mutu mo boy azana vieux Joseph Toukamukanda bi. Prince Bakali na sepela na ye. Mais akona ba question mo ba polémique hein pour tout monde la bino hein. Alors mais makabinga bité ta façon ba bango basaka misa ba journaliste ba loka ba ngungi a piqué so za na makaso beta ngungi mbata pour que na makila na hotel vous comprenez voilà et que n'avons parce que ba Nico Kola de départ ba pe ba linga trop na ba fiki mbela ni mais au moins par rapport à la curiosité aussi également parce que y a l'homme de curiosité cleboa.com batolo de partout dans le monde yo sa mwana wenge obimi na wenge ba tout ba biso ba mona lobeso ba la représentation ya wenge bien que ça la mama déjà pour yoka ndeko na yo confrère na yo étant artiste musicien congolais a postulé la députation nationale aussi également Didier Lacoste à lobby qui Weranson a besoin de députation provinciale de Kikwiti. Est-ce que tu as une idée à donner par rapport à propos wana bon ba politicien na politicien nga a politique nga artiste musicien engagé ba propos na mo technique c'est là ça n'engage que lui ouais là sur ma ramte que ya ko respecter mon kolotole qui respecter mon côté ba politique ba embrasser politique parce que tout le monde a pe que tata mo ya mukolo ya politique aleki na te ba so na mo ya mukepe ya politicien moi est-ce que ma artiste musicien engagé quand je parle de la politique étant qu'un artiste musicien engagé donc je suis censé de parler ce qui se passe dans mon pays et je ne peux jamais être politicien voilà merci tu comme vraiment nasuka ouais l'état na question moko musique na yo benda ezala mingi surtout no beta ba générique na ezala mingi trop bêtise so toye tolingi tozonga moi sima muke récemment en auto yamba yo beta crimo boye mama zana ngomba oui so tali bien ngomba wana penza na ba propos oyo ezokende carrément ezobimisa sima moi si fait ça moi si na hypocrite na hypocrite eza bongo yo eza na bia et alors après si biso sujet na dissertation yo ça introduction na ndenge na yo na développement na conclusion na nga pe na sala introduction na développement na conclusion na nga yo ko boule ke maman za ngombe za masoko ya basi on les a selon yo eza ndenge yo boule makamna po lingi basi mingi to bien que non mama za na ngomba e o biloko ngomba e mama ke na ngomba e mama za na ngomba e o biloko ngomba e ngombe za na pema e o matoko kito kitie ngomba mangengenge goluka nkolo tala hilunga nkolo hoka goluka nkolo hoka hilunga nkolo ah papa apparemment ngomba mangengenge non c'est là obike honorable yo moko benga Bill Clinton hypocrite olobie denda sabasi mbango ifalaki aloba masuka mwasi mais ayo po anisiko ozo caché caché te na bi eza explication na ye ake nango bongo siko selon la bi ke mama na ngomba mangengenge mais façon qui est nango carrément bila ba mama ko edenda ka sabasi mbango eloko ambulo yo edenda eloko ni soko matio kokito kiti ngomba wana bakena kuna bakena ensemble na ngomba kuna la pasi soko ya Bill Clinton ndemba la moko définir yango eza bongo yalinga mabomba yo yangeza ngomba ya mangengenge koluka nini elongi ya yankolo saka nde kobeta fils na fali bibonga boni ekozala nde somo nde bana bakota na bandako tikela bana batala Nintendo babetala Tom et Jerry wana eza makambo ya batata na bamama na bano bakolakola babeba bata bilongi na bango yango bana merci beaucoup non balobi pe malgré présenter bango balobi pe bapeti na ngai ntango bakola na ngai nzela moko bango ya baza wana
Oui, on va écrire bandana. Car à l'époque, en 2007, j'ai changé comment et comment. Ba maman Yesu qui a. Oh ba maman Yesu. Oh ba maman Yesu. Oh ba maman Nkolo. Oh ba maman Yesu. Bate kaka gene. Eza ya bon koko. Ki bombandeza te. Ko ba leki na ngai. Kasi na ngate ba leki na ngai. Ah tuni na ngaka ki bombanda eza na ngona kati na bango te. Ba leki na ngai mwasi na ngata moko za te. O atela bi kuna mwasi a petit frère na ngai. Mwasi ya petit frère na ngai Zege Kalimama. VIP o baza ba leki na ngai. Na eza pe makambo bande pa na ote. Olito azawana. Odi olito azawana donc abotama na Belgique akola ana Kisasa. Né en Belgique. En famille Olito. Présenté ba leki me ba otala mupanzi. Nabia Chaboy, Blackberry pardon, grand animateur. Liv caméra yango loba ngana tona relation. Et l'autre côté oh penza ba on a biso to baina koko lelo te. Non to linga to tombo makude kenesi ya bakasi mais ça bon va bien. Oh mais elumbe. Ezelo na biso merci kana papi matata na logo sali na sepeli nango penza ba baxelo a ezangi. Taka nga liste ba charge na sepeli. Ba charge. Liste ba charge. Oh ba charge mokili mobimba. Non to mingo lo bate bisu ba ina papi matata. Merci. Ok message. Papi matata kombe kotiti na veni. Kombe kotiti na ba veni kombe kotiti na mokoto na fait. Na te papi matata la so bazata moi 5 et ça la bien. Bazale belé na tata tangelo ba komona bangwati. Honorable te comme na na suka. Colombe wawa ba Jean Paul Biemboyi. Hein, il passe papa la Moïse. Asala ba grande action. Il y a des gars en Kanda. Voilà. Voici que l'honorable moi Bambote na habité. Bambote. Ba ya Willy Musheni ba otala yo. Akenda. Mama Mimi Nzemba. Viens Willy Musheni akenda. Ala poto. Ya na janvier. Ya janvier, après bonne année. PC Mbote vient dans l'Arabie, ça bien, invité sur la Raninga là. Mais ma même libelle n'a pas trop, ma même Nzemba. À l'Arabie, ça va tenir va danser Zéat. Monté m'a tous pépélé en béton. Monté m'a fait tous pépélé en béton. Bah ça il a maman la chanson. A postulé. Non. Ma même Nzemba. Aga candidat. Ouais, provincial Nangalema. Précisément. Ana qui ça? Ouais. Ana qui ça? Ayana qui ça? Eh. Ah. De ce gars va tenir. Va tenir la Arabie. Na pas si filmer Firango ma. Bon, je présente mes vœux le meilleur. Nous sommes soutenus dans le groupe. Nous sommes Lumbe. Partout dans le monde, en Afrique, en Angola, en Poto, partout. Je présente mes vœux le meilleur, qui est l'an 2019, qui se pointe déjà à l'horizon. Que ce soit une année de prospérité, une année de longévité, une année de réussite, une année de bonheur. Tout ce que nous avons eu manqué dans des années précédentes, que cette année soit résolu, que cette année soit régularisée par la force de Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Donc on a pesi batinos tout bambote nazomona wana ituri materazi ki borantama nazomona venanga popise sungu ye pasala ki action venanga popise sungu sala ki action nazomona wana Bodriku Mwangana namona Romain Muka di tout chemin Romain Muka namona Alubo Kalamba na pesi bambote théâtre na pesi Christelle Blanche la banane de Paris na pesi bambote théâtre na pesi Gladys Mbala na France na pesa mbo théâtre sans oublier Jolie Tambala yeswa dali prêtresse ya famille Mbala voilà yeswa kenda poto sima même tatinda ba yana poto mtaliboso azimbo atindi Gladys Mbala na poto azimbo atindi Géraldine Suika na poto azimbo ngako tinda ndeko na bango mo daki su na mboka tinde na poto tina esmemo kende tala sina bi mais yo eke poto sima habitala pour la nganya na ina mfuka mona na fula bango na pesi ba meilleur ve bisika bazali na pesi oncle Gilles Dikando motema ya mapo finini na noisy les sec na famille na mobimba ba meilleur ve na pesi ba meilleur ve na Mirko de Paris Brad Pitt na famille na mobimba boda luvanga dio na bosanyote na pesi bino tout bambo théâtre ba meve le meilleur ba Merlin Zoumakia la bango nyoso tout na bosanyote Adolphe Ngakia Grand Moïse na kata London mais revala valo na pesi bambo théâtre sans oublier Zeka Luzeka bilamba nzamba sala ki to mo na vie wa Zeka
to bakombo ekoka na zeka luzeka na zeka zeka luzeka na bazekwa bando bayebila nzambe asali ezoya te nazo comprendre te ok yo za na kati elumbelumbu yo landelaka elumbelumbu otuna tokomi na niveau nini mais tomona lisusu baréaction na yo te kwa tozelaka bamvoite bamisi tosala nango baclip napesi mpe bambote ya to na papi masutol mpona apesa siko bambote na bato na biso toka na bango Alain Libanais mondele napesi bambote ya tro Olivier Biona na kena bambote donc Kelvis Nkoi na kena napesi bambote ya tro Yves Konde le bourgeois napesi yo mpe bambote no ebelebele bana Lwanda bapichu Madaga Aimé Zefondo Patrick Angombisa Baseda Balunda Alain Biembe Nkoi bastaff nanga to na Lwanda Christelle Niao Pasia Sombo Laetitia Sombo na kati ya Mikili na Paris Bijou Batoto Bosuyo Bongandanga Bokulaka Claude Bosuyo Bongandanga Tamkar le fils TLF Batnos ba mère VMV le meilleur na commissaire en tout cas Tamkar merci beaucoup to soleil na Eric Chevador na ndenga systématique ya monika bonne chose faite biso beto la ndara nzela ngo yango donc mingi ya kolobisa te totiki bino nyonso tuna maboka nzambe na ande bosungaka biso ne tokoti 2018 toaka na objectif moko album script na 2019 ne tokoti 2019 excusez objectif financier ali na 2019 ken piano ya na studio mone to sel finissage bino tout bokoya pour to bimisa album to bindana ba tout sur le terrain quoi. Merci beaucoup. Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba, Michael Okamba. Au Monisigoyo, l'artiste c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info.